le patriarche Kimbangu Kiangani, qui parle bien Chiluba, lui connaît pas bien Kikongo. Hein. Papa Simon Alba Chiluba. Akoli na kananga te pa baba mana ye ayebi Kikongo malamte. Il parle Kikongo pas bien. Solo là na Chiluba. Oui. Ah. Mais il est mon frère, je cause bien avec lui à Chiluba. Très bien. Nana zo soki alobaka Kiluba, Chiluba siko yo loba makambo ya. Tolo bipo akoli ba mana na yebisi okaka ke akoli na kananga, même son grand frère yana bangwali ya yo yebite. Soki okoli on a bien yebite na bila kisanga, olobi ke bafasi mo bangu akoli na kananga, aloba Chiluba. Na kasi koleka Kikongo. Kasi yo bosole na bafasi mo na Chiluba. Na yebisi yo makasi koleka Kikongo, ako sola Chiluba lokanga. Est-ce qu'il y a un servant de Dieu? Oui. Maman n'a pas tout. Nzamba lobala Moïse que ozobi misa peuple na ngala boumbu pardon. Ya na lobit, ya ngolo omoni déjà kwei. Oso kwei. Moïse ayaki abimisi. Toboyi te président Félix Rosa na kati ya mabongisa ya Nzambe. Ninga lobela ke abimisa peuple ya Israël. Mais kaka Nzambe wana ayaki kochaka yeke umona kana te yoso bimisi suka a yango Nzambe na Congo azana Josué te ka président Félix wana na yoki elobeli wana na yoki yango Moïse tango abimisa ki bana Israël yango ete bazwa mibeko bavandi na zamba bakatisi mai est-ce nyonso wana eza ba paramètre Félix auti kobanda président Félix auti kobanda musala oyo botiaki ye ndenge bino moko boyebi ndenge ezalaka opese musala libre lokola azosalela bantu te yo nezoloba ke nga nazoloba oyo Nzambe alobi yango nga nazoyebisa Shalom et bonjour peuple de Dieu, vous tous qui êtes branchés en ce moment, vous nous suivez, nous vous disons bienvenue chez Nazaréen, la vôtre, la princesse Maman Tiffany Moka, vous savez que je suis la princesse de l'Éternel. Je suis très contente en ces jours dont je reçois la servante de Dieu, Maman Liliane Esther. C'est elle mon invitée spéciale du jour dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très capital. Derrière la caméra, c'est Jean Sintumba. Je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Vraiment, on a Tobengana. Juste après cet élément que vont balancer la régie, qui se tient par la main de Nikis, le mari d'autrui Mobalabatou. Et on se retrouve tout juste après. Tozo Beta Awa Makamwanzang. Benga Batu Poete Tolanda. Abonnez-vous massivement. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Et ces cantiques, je dédie. J'ai dédié ces cantiques à Papa Guy Labala et la famille Labala depuis l'Afrique du Sud. Famille Pesangandoï, Tiffany Labala Zoé. Que le Seigneur te bénisse aussi à ma sœur Mekab depuis les Issa, mais ces derniers temps, elle est ici à Kinshasa, là où elle passe ses vacances. Hein? God bless you. Aussi à la magistrature Autozonga, Lubumbashi, Ndeko de moi, Flantinga. God bless. Régie à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo. Na nzela ya union sacrée. Na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Bokananga,
tokomo yembo nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekanga kiye lipungu, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutoma. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameri Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Merci de retour sur ce plateau. Comme je disais au début que je reçois aujourd'hui maman Liliane Esther. C'est elle mon invitée du jour. Donc avant, on a maman Liliane Esther Tayo, mon papa de Jacquet. Je ne sais pas si le nom ils ont toujours maintenu dans le maintenu, ok. La Bible le dit, les vivants entre eux, les morts aussi entre eux. Voilà. Mais je regarde déjà la servante de Dieu. Mais avant de dire un bonjour à la servante de Dieu, je vous en supplie, partagez cette émission aussi. Abonnez-vous massivement. Cliquez ou abonner, s'il te plaît. Abonnez-vous massivement. Servante de Dieu, shalom, bonjour. Shalom, la servante de Dieu. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Nous sommes dimanche. Comment ça s'est passé le culte? Le culte, quelle que soit la pluie, mais il y avait la pluie, bien sûr. Il y avait la pluie au moment du commencement du culte, mais nous avons prié. Okay. 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, comme il est au milieu de nous, il était là et il est là. Nous avons prié à bonne et due forme. Et la santé de l'église? L'église, que l'Éternel soit loué. Toi, tu peux dire, ça va. L'Éternel voit que ça ne va pas. Okay. Mais ça va comme lui-même il veut. Okay. C'est Dieu qui fait marcher son œuvre. C'est comme si de plus en plus vous faites rare au niveau de l'Éternel, au niveau des enfants de Dieu qui vous suivent partout dans le monde entier. C'est dû à quoi? Ah, gloire au Seigneur, patati patata. Il y a toujours des nouvelles, mais des bonnes nouvelles sont rares. Nous sommes là devant l'Éternel, tu vois, avec tout ce qui se passe dans le pays, avec donc l'Éternel nous a demandé, nous a conduit en prière okay. Pour prier. Ça nous a pris le temps aussi. Voilà, c'est dit à ça. Okay. Okay, nous sommes en prière. Dernièrement, vous êtes consciente que parfois les enfants de Dieu vous manquent? Oui, je suis consciente parce qu'il y a des appels. Il y a des appels, maman, nous avons vu des émissions de telle date, nous avons vu de telles dates, tout ça. Les Nazariens nous a lancé, donc je vois. Mais voilà. Oui, tout à l'heure, vous venez de parler sur les prières que vous faites pour la nation, que le Seigneur vous a recommandé. Ça se passe comment? Les prières vont bien. Nous sommes là avec les serviteurs et les enfants de Dieu, les gens qui ont accepté d'être avec nous devant l'Éternel dans ce moment ici.
de prières vont bien. Là, c'est une charge lourde pour vous, bien vous l'avez déjà maîtrisé. La charge que le Seigneur vous a donnée à chaque fois que nous parlons du pays, vous me dites que vous êtes en prière. Est-ce que c'est facile ou bien vous êtes déjà habitué avec ça, vous vous sentez à l'aise? Tu sais, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas s'habituer avec parce que le Saint-Esprit, on doit le placer à sa place. Le Saint-Esprit conduit l'homme. C'est pas l'homme qui conduit le Saint-Esprit. Quelque part, la parole de Dieu dit, l'esprit de l'homme, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'homme qui doit se soumettre. Donc, comme c'est l'homme qui doit se soumettre, toi, tu dois suivre ce que Dieu te donne. Toujours, la volonté de Dieu est différente de notre volonté. En ce moment ici, je pouvais être avec les autres, là où il parle, là où il fait ça, mais moi, je suis ici en prière avec les autres que le Seigneur m'a donné pour prier pour le pays. Ok, vous êtes une servante dont le Seigneur a toujours parlé. Vous avez des prophéties depuis les temps de Mobutu jusqu'à ces jours. Il n'y a que de temps forts, il n'y a que des éléments que le Seigneur ne cesse de vous donner pour ces beaux pays. Je pense que, hormis vous, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont parlé pour ce beau pays que le Seigneur nous a donné. Est-ce que vous êtes au courant ou bien est-ce que vous avez aussi le temps de vous documenter par rapport ou bien de connaître l'histoire, que dit l'histoire par rapport aux autres hommes de Dieu dont je cite Papa Simon Kimbangu, il y a des serviteurs de Dieu qui ont parlé par rapport à ces pays. Est-ce qu'avez-vous l'image de ces prophéties? Oui, bien sûr. Le problème ou la prophétie de Simon Kimbangu, moi je le confirme parce que moi-même je le vois. Tu vois qui? Le Seigneur m'a fait grâce. Tu sais, il y a quelques années, j'étais en Kamba. J'étais envoyé en Kamba avant leur fête, là. Oh, vous avez aussi visité un Kamba? Oui, le Seigneur m'a envoyé ici, du vivant du défunt. Nous sommes partis. On nous a envoyé, parce que pour aller là-bas, tant que serviteur de Dieu, on doit t'envoyer une invitation spéciale. On a eu le message prophétique ici, le Seigneur m'a parlé. Il m'a emmené pour voir, pour qu'on me dise le message d'un Kamba, pour aller voir le Simon Kimbangu Kiangani. Voilà, je suis allé voir son frère. Non, son frère qui est à Luzon là-bas, en Triangle. Et qui m'a mis en contact avec lui-même, Papa Simon. Et voilà, nous avons causé et il a envoyé l'invitation. Et nous sommes partis. Nous sommes partis là-bas pour lui dire, voilà, le Seigneur a dit ça. Tu vois, il y a des missions pour le continent africain que le Seigneur donne aux gens. Ça, tu es une femme spirituelle. C'est trop spirituel qu'à dire ça aux gens, ils te voient comme si c'est comment là. Le Seigneur, quand il veut utiliser les gens pour le continent africain, il utilise Kimbangu, il utilise mon frère qui vient de partir il y a longtemps là, Alain Moloto. Voilà, ce sont les deux que je vois peut-être souvent. Je vois quand il y a le problème au Gabon. Tu vois qu'on avait envoyé l'armée céleste avec. Quand le Seigneur te fait voir, tu vois qu'un jeune garçon là, vêtu de blanc, là je sais que c'est qui? C'est Kimbangu. Ah, vraiment, c'est tika bete. Zato lo bana linga, batwa kyote. Batwa kyote. Comment un petit garçon? Un jeune garçon de 18 ans, de 22 ans. Parce que moi, au moins, oui. Mais quand on te parle de David, quand on te montre David, un jeune qui joue au guitare, on te le montre. On te dit, moi je ne le connais pas. On te dit un jeune comme celui qui est en train de filmer. Un jeune là, vêtu de blanc, tout. Il vient avec ses quêtes blanches, avec des culottes blanches, et vous, t-shirt blanc, il vient là-bas, il commence à diriger. Il est où? Il est au Gabon. Il est où? Il est à Mali. Il est avec un troupe de militaires, armée céleste, Mikaël est là-bas. Quand tu regardes, c'est qui? C'est qui ces jeunes garçons? C'est qui? Les rayonnent, hein? On te dit, mais c'est Kimbangu, celui-là. C'est l'envoyé d'une mission pour l'Afrique. Le continent Afrique, il y a
africain, il y a des gens qui sont chargés pour ça. C'est trop étrange, mais... Si vous pouvez parler un peu, comment a été l'ambiance lorsque vous étiez en Kamba? Qu'est-ce que vous avez constaté, et puis comment a été l'accueil? Oui, l'accueil en Kamba, moi j'étais l'invité spécial, quoi. On a été logé dans le village qu'on appelle Kendelo. Village Kendelo. On a été logé avec Maman Sifa, la maman de Kabila? Non, oui. J'ai dit Maman Sifa et une autre maman de... Comment on appelle? Celui qui vient de mourir, c'est qui? Le papa, là, les mouvements politiques, un vieux comme ça, là, sa femme. Et elle a encore, là, la maman qui danse comme ça avec des gens. Elle est de Bandung. Ok, avançons. Celui-là, ils étaient dans une villa. Moi, avec mon mari, on était dans une autre, mais on était des voisins. Voilà. Maman de Kizenga. Madame Kizenga. Ah, ok. Ah oui. Madame Kizenga. On était à 3, à 4, moi et mon défunt mari, et 2 là-bas. Le village était... Nous, on a été bien accueillis. Nous avons fait une semaine. J'ai des photos. On nous a filmé avec le patriarche Kimbangu Kiangani, qui parle bien Chiluba. Lui ne connaît pas bien Kikongo. Hein. Papa Simon Alba Chiluba. Akoli na kananga te pa ba mama na ye ayebi Kikongo malamte. Il parle Kikongo pas bien. Oui. Ah. Mais il est mon frère, je cause bien avec lui à Chiluba. Très bien. Non, non, je suis à l'Obaka Kiluba. Chiluba, c'est quoi Yoloba Makamuya. Na yebisi okaka ke akoli na kananga, même son grand frère yana bangwali ya yo yebite soki okoli on a bien éviter na bila kisanga olobi ke papa Simon Kimbangu akoli na kananga aloba Chiluba na kasi koleka Kikongo kasi yo bosolela papa Simon na Chiluba na yebisi yo makasi koleka Kikongo akosola Chiluba lokanga siko ya na ya mubaya lelo yebi ke mama ya papa Simon Mangazamu wana ezaba source na ngeta liote mais obimisi ya non na lobi kaka ki akola na kananga alobaka Chiluba très bien mais côté on a alobaka kola na kananga nde yebante yebani te ya na ya alobaka ngo liboso ayebisaka bato nyonso liboso ntango ayambinga amoni kombo alobi soki okei olingi osolane bien solane na Chiluba Bogosola très bien. Ah, bah, il y a son grand frère, non? Comme ça ensemble. Abi Solane na Chiluba ngabi ya koyoba Chiluba ndeno abio Solane na Chiluba koloba Chiluba très bien. Na pesi mbote wetu. Abi wetu. Malukai. Abi bimpa nuweo. Abi asombe la fanche. Na vente. Boande chasse na Chiluba. To bande solo. Et il parle le bamino so. Non, Chiluba il te parle Chiluba très bien. Chiluba classique na yoka mais akola sote aloba kana minoko sote alinga loba français te aloba alinga koloba anglais te Kikongo alobaka mais son grand frère dit même sa grande sœur balobi ye loko akoli kuna alobaka mingi ya azalaka kokende ya mwasi bato chaona mupandi bobete masoloni na kele ko yebise makambo batinda nga mission ba prophétie batinda nga mission prophétie ya mboka à l'époque prophétie ya 2016 élection ya kozala te mais après 2016 Joseph Kabila a kolongwa nous avons causé avec lui est-ce que tu n'y as ça toza ba photo toza nini toujours avec mon bâton il y a le protocole qui vient vite ali azowel la bateau nanga oui na bateau liboso ya papa ndenge nini alobi tika ya yego tubela tika ye na nzete na ye tika ye ayego tubela abina mulekela mwambila na nkubo aya aye singa na Chiluba mulekela mwambila na nkubo aya tika na ye se bongo po akende abi na si papa abini akeye na to tikali to sololi
nayebisi ye makambo ya mboka, nayebisi ye makambo ya nkamba, avant que bato bakende na nkamba ifo nakoma kuna. Nakoma na nkamba tala namoni ke Simon Kimbangu, cette fois là namoni ye waouh, j'ai dormi là-bas. Nalala ki na retard là-bas, namoni mutu ango waouh. Waouh, l'eau les a bien. Faut qu'elle l'eau. Ndeko na mutu akosa yo te princesse to bunda na mokili ndenge tozabo il faut kokota l'eau. Parce que quand on te montre Simon Kimbangu, ayeko pesa message pour na kokende tika na nkamba. Balinga bebisa mai, il faut aller prier. Il faut que ça la boye, il faut que ça la boye. OK. Il faut que ça la boye na yebisi papa, alobi OK, c'est bon. Alors après si batou abengi protocole babengi batou pour na tinete demain avant que babanda ezalaki fête ya Noël na bango je crois et anniversaire et avant que mais est-ce que maman étant prophétesse bino na bino ba prophétesse na ba prophète vous comprenaka est-ce que vous comprenez lit ya Papa Simon? Oui. Simon Kimbangu, c'est un homme qui était venu lutter pour que l'Afrique aille sa liberté, oui. Comme tu as dit. C'est ça, c'est un homme. Simon Kimbangu, c'est pas un homme comme tout le monde. Pour moi, c'est pas un homme. Wow, c'est pas un homme, c'est Dieu. Ouais, c'est quelqu'un, c'est un Dieu en miniature. Tu vois, les gens comme des Simon Kimbangu là. Pardon. Simon Kimbangu, ce n'est pas un homme. Non. C'est un Dieu. Ouais. Voilà. Ouais. Simon Kimbangu, c'est pas un homme comme les hommes comme ça, non. Simon Kimbangu, c'est un type de Dieu. Tu me comprends? Qu'est-ce qui vous motive de dire ça? Qu'est-ce qui vous a motivé? Non, de ce que je vois, c'est pas donné que je le dise tout le temps. Ce qui s'est passé l'année passée, c'est cette année ou l'année passée qu'on a libéralisé Simon Kimbangu reconnu sur des papiers. Moi, personnellement, j'ai prié pour que ça soit comme ça. Va reconnaître le père spirituel, la présidente Félix. Ah, c'est ça qui est le 6 avril. Je crois. Le 4 avril. Je crois. Libéraliser, que on va prier pour nous. Oui. Pour qu'il soit reconnu comme l'héros libérateur des Africains. Ok. Parce que les Africains, comme maintenant là, quand le Seigneur te parle de l'Afrique maintenant, le Seigneur s'invente de l'Afrique maintenant. Maintenant, le Seigneur s'invente de l'Afrique. Pourquoi pas avant? Oui, parce que les Africains, ils se sont penchés vers des idoles, vers des choses. L'idolâtrie est silée en Afrique. Oui, l'idolâtrie est silée. Mais un Africain ne peut pas accepter. Ça c'est Dieu qui m'a dit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Là. Il n'y a pas une semaine. Il m'a dit, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu nous as donné un temps de punition? Nous avons souffert quand tu arrives dans des pays tels que l'Allemagne. Mais, ozo senga mikanda, bazo matisona, bozo bakitisiona, so mona mutu, abimina krasha. Parce qu'elle a dit, boso mwindu. Abimina krasha pona kokende kobwa kangoso papi kolukaso kinini kobimisa. Moi, je ne suis pas d'humeur à cause avec toi. Attends, il y aura quelqu'un. Alors, on va te signaler qu'il ne supporte pas de noirs. Il ne supporte pas de noirs. Mais pourquoi? Ceux qui beaucoup de là, tu dis seulement morning. À côté comme ça cracha nene te aboua kayango nelonga toi là. Qui t'a dit de moi? Alors, c'est par après que j'ai compris la lutte qui se trouve entre les Allemands et les Noirs. Pourquoi? Parce que les Allemands n'ont pas eu la chance de coloniser. Surtout le Congo, les Allemands ont été chassés. Ah, quand on m'a parlé de ça, je dis, ah mon Dieu, ah, la guerre de Berlin, voilà, je dis, ah, gloire à Dieu, je comprends. Maintenant, c'est maintenant que le Seigneur vient de me répondre. Il me dit, je m'invente de l'Afrique, pourquoi? Parce qu'un Africain,
femme, si on lui dit au homme, on lui dit que ta fille là est en train de sortir avec une autre fille. Les deux lesbiennes, non? Cette femme, elle est capable d'appeler les autres pour tuer. Si un homme, on lui dit que ton fils là a marié, il a pris le garçon là comme... Cet homme est capable, il lui dit au commencement, ça n'a pas été ainsi. Au commencement là, c'est qui? Au commencement, c'est l'Éternel. Comme c'est le commencement, ça n'a pas été créé comme ça. Ça, ce sont des abominations. Les Africains refusent l'abomination. C'est pour cela qu'ils parlent d'inceste. J'ai dit, ah, chez le blanc, il n'y a pas d'inceste. Un papa peut entrer coucher avec la fille, la femme de son fils. On dit, bon, droit de l'homme, on peut parler, et puis on ne juge pas, on ne condamne pas. Mais ici, ça ne peut pas se faire, on dit c'est l'inceste, on doit payer, on doit condamner. Ça, c'est le noir. Donc, le noir est prêt à mourir pour Dieu. Ça, c'est l'Éternel qui m'a parlé. Mais maman, tout à l'heure, vous venez de parler dans la spiritualité. Plusieurs fois, Papa Simon Kimbangu vous a visité. Oui. Quel a été le message de cet homme que vous appelez Dieu? Oui, Kimbangu, je l'appelle Dieu en miniature. C'est comme la parole de Dieu nous dit en Psaume chapitre 82, verset 6 qui nous parle. 82, verset 6 à 8 qui nous parle de « Vous êtes des dieux, vous les fils des dieux, vous êtes des dieux. Au contraire, vous mourrez comme les hommes. Toi, tu n'es pas comme tout autre homme. » Quand on parle des hommes, on dit l'homme, c'est l'ensemble des femmes et l'homme. C'est le type de Simon Kimbangu. C'est le type d'Alain Moloto. Tu as compris? Simon Kimbangu, qu'on appelle Chibangu, c'est lui-là. Chibangu? Toi, écoute seulement ce que moi je te dis. C'est lui-là. Donc, quand vous dites quelque chose que je n'ai pas compris, je dois poser la question. Ah, mais c'est ça. Moi, je te dis que... on l'appelle Chibangu. On l'appelle Chibangu. Là où on l'a montré jeune. Ah, sur le plan spirituel? Oui, on lui dit, celui que vous appelez Simon Kimbangu, il s'appelle Chibangu Simon. Chibangu, c'est un Tuluba, hein? Moi, je ne sais pas. Moi, je m'arrête seulement là. Ok. Il me dit, il s'appelle Chibangu Simon. Il y a des choses qu'on me dit. Dans le physique comme ça qu'il n'avait pas fait. Ça, je garde. Les choses que on n'a pas fait. Oui. Ils sont vivants. Oui. Sur la terre. Mm. Oui. Et voilà, c'est le type de Jésus-Christ, parce que des choses qu'on te parle là, Jésus-Christ ne l'avait pas fait. Oui. Et alors, voilà, il me donne le message pour le continent africain, commençant par le Congo. Sur la terre, il n'a pas fait. Il était venu en mission, il a terminé sa mission pour les Africains et il est parti. Ok. Il est parti. C'est ça, on lui appelle Mounazi. Ok. Ça, c'est un langage que tu ne vas pas comprendre. Lui, on lui appelle Mounazi. Alain Moloto, on lui appelle Mounazi. J'avais prié le Seigneur pour maintenir un peu le mot de nom. Parce que ça fait longtemps qu'on me parlait. Quand on ne t'a pas donné à connaître ou à rapporter, c'est difficile de saisir. C'est difficile. Mais cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce. Est-ce que le Congo a compris la grâce que le Seigneur a faite? Oui. Le Congo, c'est le cœur. Tu vois, dans le Congo, il y a deux types de hommes. Il y a trop de mal qui sont entrés. Et il y a la spiritualité en face de la richesse, hein, a amené beaucoup de gens dans le Rhin. En face de pouvoir être vu ou quoi, ça amenait beaucoup de gens dans le Rhin, dans le ravin. Alors, il faut toujours prier. Mais la grâce de Dieu est là. Le Congo a la grâce parce que l'Éternel lui-même, il dit, le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Ça, c'est la puissance et la présence de l'Éternel qui parle. Le Congo, si le Congo s'éteint aujourd'hui,
toute l'Afrique entre dans le temps plus que colonial. Ça, c'est le Congo. Voilà. Voilà, Congo est dans le centre. Mais maman, mingi, tozo ko tuna pona nini. Congo, tant de prophéties, tant de prières, mais rien ne marche. Moi, je dirais que le Congo, ça marche. Ce sont les Congolais qui ne voient pas que ça marche. Comment ils ne voient pas? Parce que beaucoup sont en train, dans cette corruption-là et tout. Quand un enfant est né, il doit marcher, non? Il doit d'abord courpier et puis après, il marche. Bon, un enfant doit marcher lentement, lentement. Le Congo, les Congolais ne voient pas que ça marchait. Mais en dehors du Congo, les Africains voient que le Congo sont bien. Je venais de parcourir ici le pays. Même en dehors de l'Afrique, même en dehors du pays. Tout le monde dit que les Congolais sont bien. Les Congolais sont bien, les Congolais mangent bien. Moi, je veux aller au Congo. Maman, moi, je veux aller visiter le Congo. Parce que les Congolais, regardez comment ils mangent. Au lieu de manger le pain avec quelqu'un, les Congolais mangent bien. Ce sont les Congolais, ce sont les Congolais. Mais les Congolais eux-mêmes, comme ils n'ont pas encore arrivé là où leur soif, nzala na bango posa na bango, là où et tondaka, ah bango simbi na noté. Mais maman, la prière autre chose à non, ya Congo, nzamba alobi. Mais Congo utambola ti, bitumba ezali mais nzamba azotelemisa. Bitumba neti. Nana kotisa que non prière ngo. Nzamba ka ye mo ko nani akotisa. Gouvernement proposer que te. C'est gouvernement bon, moi je veux dire ceci. Il ne faut pas entrer dans les choses que Batu Bazako dirigeait. Est-ce que Dieu a dit? Alors là, moi je n'entre. Hein? Il ne faut pas m'imposer la chose. Donnez-moi le temps, donnez-moi le sujet, n'a qu'un de bon de là. Si le Saint-Esprit me parle que oui, vous pouvez le faire. Mais en avance, le Seigneur me parle. Quand on bon de le parce qu'il y aura ça. Tu es venu la fois passée, tu m'as trouvé ici, non? Moi, aussi, alors, toza kakawana, tozo koba, parce que namboka na mo pepe moko ezali. Mo pepe o ezali ko ya pona tina ete, et déstabiliser ce que Dieu avait fait. Comme quoi? Zamba lobaki que élection est kozalate. Mais ce qui m'a forcé, ngana lola na sina poni mutu. Muto na kosala na ye autant de mandats. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. À l'époque de Joseph Kabila, dans maman, il y a eu l'élection. Le Seigneur avait dit que l'élection est kozalate. Tu ne t'as aucun représente ça va propagande. Non. Le Seigneur a dit ceci. Ce qui va forcer. Au moins, en 2016. Na lataka ba drapeau na leki liboso bato nzamba lobi élection kozalate nzalaka te mais nzamba lobi boy élection kozalate na 2016 2017 mais 2018 ata bosali ndenge nini bokoma na 2020 message bazana ngoti oye biango Christian le Sokol azango etambola isa pa président Joseph Kabila ba directeur à cabinet na ye bazanango. À l'époque, Beyassi m'a répondu, Naza na réponse, je me rappelle, Naza na réponse à la présidence. On va faire ça à papier. Voilà. Le Seigneur a dit 2018. Bakoko en 2020. 2018. 2020, un mouvement autre commence. Dites à Joseph Kabila. C'est pour cela que tu as vu le message, on a qu'à faire ça. C'est un con à ma voix. C'est un message Yango Nzamba lobi que Yango Boye sa président Joseph Kabila ancien Alonga il était président 2017 au mois de février. Tu sais que j'ai été au couf. Une semaine après, n'a qu'à couper ça un message Nzamba lobi. Ce qui beaucoup ça la Yango te. Le Seigneur m'a envoyé même à la télévision n'a qu'à couper la chaîne na YouTube ya moi no Congo Miki. Na legi na canal kini
Okay. Na koloba ete pona koloba ke Nzambe alobi ke mukonzi msusu mtu akoloba akozwa nani baza kuimpose na mukonzi yango nani na iso memona Tshisekedi message yango sengwa signé lokwa sengwa signé lokwa topesi président oyaza en place Joseph Kabila siko na kobomba ndenge na base il y a un vieux ama sikisa yebisinyalo mama Joseph Monepanda famille wana maudite, la famille maudite, une famille maudite, bakoki kozwa bokonzi tevi na bango mobimba. Na yebisi que cette fois ici Nzambo ya sebisanga na kufa malami ba. Apesaka misu ndoto mobimba. Nzambe wana alobi boye. Alobi ke akopesa bokonzi. Asa yebisi de fin Etienne Tshisekedi ke yo kotika la kozwa no bokonzi te. Ayinanga ya inya lendi. Yo kozwaka te. Batu nyonso zoloja bazolia mbongo nga opimela nga ata kokapamba o nalobaka nanga makambo no malamu te. Okotikala kozwa bokonzi te tina mokolo kokende lilita. Abi bon ça va? Ngai so nazwi bokonzi te yo nanya oyebani. Ngabi Nzamba alobi kasi na kati na libumu na yo na kati ya bana na yo. Nzamba kotelemisa musali moko ya Nzambe ko ya kopesa bokonzi ya mboko. Alesi ke bango yebi politique. Yebi politique Nzamba za. Papa Tshisekedi aloba ke na bana mutayebi politique azate. Ba yebi politique net yete. Okay. Lui il était expert non na politique. OK. Pour na yé mutu mususu ayebi politique azate kaka yé. Alors c'était ça. Donc, comme une étape où maman Liliane, prophétesse, servante de Dieu, face à ma prophétie, yo olobaki, ozomonake, o échoué, ozomonake, o komine sika yango, to monike, moko ekokisama, to nan ekokisama te ekokisama. Nzamba zoloko. Ma prophétie est belle, déjà ya kokokisama. Ya makambo visite matériel, eza ya kokokisama, ezokende kokokisama. Nazozongela koloba. Le Seigneur a dit que Nzamba lobi na si na sali élection na poni mutu ona tiwana. Na 2023 Eza na 2020. L'élection est kozala te na 2023. Kasi soki ba forcer ke basala élection, ngai Nzambe na kazi na élection to sala ni la fois passée za. Ngai Nzambe na lola na sina sala élection na podium. Oyo na pesi manda. Soki asali yango, soki akosala ba manda onga na pesi ye. Ndeboye. Élection ya bato kosala Nzamba sa poni na yebisa kile. Oloba ke Nzambe ya poni président Félix na mandat wa bakisele sous deuxième mandat mais on sa ba mandé belé sans élection on va dans ka bon élection ezala na honte. Est-ce que yo zo mona ke élection ya Nzambe ezali élection eza ya bon le Seigneur a parlé alors soki bato ba forcer ke basala élection. Non, maman, il y a un pardon. Comme ma chérie, bon, donc, Nzambe a eu que l'on a marqué l'élection lorsque le président Félix a continué à beaucoup. Nous allons l'élection na Congo, ils ont reçu. Pour la 2018, on va dire il y a une Nzamba le gars leka. Dans le cas il y a l'équipe Nzamba moi yo boma élection ils ont reçu na Congo. Ce n'est pas que Nzamba bomi. Et bon on attend il y a président Joseph Kabila, le président ancien président. Na 2013 nalati badrapo na nzoto wana leki bapesi nga bamedia kilikili na leki koloba ke élection ezali na 2016 2017 élection ekozala te kasi na 2018 bokokoma 2020 te 2018 na soupe 2019 élection esalemi pe bo changement ya bokonzi ye awa ezali Tshisekedi te ngai yango wana leo wana tango nga nazobimisa message oyo soki nake komona défunt personne ame repose en paix défunt Etienne
akoloba nga makambo yo olobaki na batv nalandaki yango kaka yo moto ya akoloba onga na kozwa bokonzi te kaka yo moto ozokende oloba o nzambe alobi élection eza te sikoyo nga na koboya koloba o nzambe alobi alobaki oyo nzambe alobaki yango wana esalemaki kontinue koloba lokola bato bazali koforce bato baza kokanisa te Tshisekedi ya koboya élection Tshisekedi ya kobafue élection parce que nzambe asa alobi na ye parce que nzambe asa alobi na ye non mama tika tosala ndenge bango balobi lokola lola asi andimi lokola lola ye alobi tosala ndenge bato bazali koloba kasi lola asa tie mokolo to alobi ete Tshisekedi yana alobi soki lelo wana prophétie na yo mais soki lelo oyo ye na prophétie sika par rapport à prophétie mosusu ke nzambe alobi asa poni mutu na ye apesi so deuxième mandat ti ba mandat mosusu zazazaza ti ye moko ayebi basa omema mutu ne moko aponi alors so esalami ke na élection oponga na yamba bana baplateau ya mutu alobi boye soki mutu abimi te na kati bible nalongwe paster te wana eza bapaster kaka soki esali ke nzambe aponaki président félix ye elobi ke soki bakosala basala ya bango bavote mpo mutu asalisi vote organisation ya seni sous mandat ya président félix nalingi koloba ke po peuple te mutu atindiki ye na makasi ye asali donc mutu aotelemela prophétie na yo mutu ya liboso eza kaka président ye moko atelemeli yango te alobi bien auti koloba mama nzambe asa aponi alobi ya ye mais oyoki makambo baza koloba na baoccidentaux ke tozosala mpona ntina kosala te élection ezala te oyoki makambo amerika aza koloba calendrier ebimi te bazosala na nko bazosala boye na boye tosala kaka bango moko siko bakomi koboye alors tika tokende ndenge bango baza kolinga oyo eza mokili lola soki asa alobi oui qui dira non lola ye asa aponi alobi aponi mutu na ye asala ne bamanga ndenge alingi mpona ntina ete mboka abimisa mboka na ye na momu nzambe atindaki mbangu abimisa mboka oyebi oloko oyo parce que nzambe baorganisation nzambe aza aorganisaka eloko oyo ozolobaki nzambe alobi batika mutu nasa poni akende ka bongo soki toye na wana physique oyo babenga wana glissement kasi yango wana te kasi yango wana donc nzambe ase préparé andimi ke bosala élection loboko na nzambe ata na ndenge tokosola noboyi ozomona ke loboko na nzambe eza likolo ya kongo loboko na nzambe likolo ya kongo esili te ezali mais soki ezali ke bato basali lolenge na bango tika koyeba ke kongo ekozonga koleka ndenge tozalaka na colonisation ya mindele ezonga nde kasi nazobimisa donc pardon s'il vous plaît maman s'il vous plaît comme merci monte bayo ngo bakebisako nyonso nzambe apesa biso na kongo ekokatana kaka soki président félix aleki te soki basali na nini kasi elo olobi yango ya kongo ekozonga lisusu soki patron soki baboyi koyoka ke président félix aleka kongo ekozonga la colonisation donc mpo na ye moko kongo ekozonga la colonisation ye moko te eza na mpo na yo na mpo na bango na mpo na ngai na nini po ete mboka pourquoi ntango nzambe azolobela nga yebisa félix adedie mboka mpona nini botelemelaka te akodedie mboka pourquoi toboyi boye na boye mboka bapesa na maboko na nzambe sikoyo nzambe akomi kosala oyo ye alingi soki bato baboyi est ce que yo oza servant de dieu te oui mama nangi natuna motuna nzambe aloba na moïse ke ozobimisa peuple na nga na bowumbu boye pardon yana alobi te yango elopoli omoni deja okwei oso okwei moïse ayaki abimisi toboyi te président félix akozala na kati ya mabongisami ya nzambe ndenge alobelaki abimisa peuple ya israel mais kaka nzambe wana ayaki kotya ye ke omonaka na te yo so obimisi suka a yango nzambe na kongo aza na josue te kaka président félix wana nayoki elobeli wana nayoki yango moïse ntango abimisaki bana ya israeli yango ete bazwa mibeko bavandi na zamba bakatisi mai esi nyonso wana eza baparametre félix awuti kobanda président félix awuti kobanda mosala oyo botiaki ye ndenge bino moko boyebi ndenge nini ezalaki opesa mosala libre
lokola azosalela bato te yo nde ozoloba ke nga nazoloba oyo nzambe alobi yango nga nazoyebisa oyo nzambe alobi me ntango oyokaka ndenge bato baloba na ndenge nanga uti oloba ke bapesa président Félix Bokonzi ndenge oyokaka te na bino baboyi olobaka ke eza prophétie ndenge oyokaka nde bato mosusu balobaka bananga bazalaki président Seni alobi ke bapesa ye azalaki candidat présidentiel nayokaki aoke aza candidat président de la totikana te ane te akimai na ye déjà ki exil ndenge oyoka yango oyoka confusion te esala osoni te ke yo oloba nzambe me bato baloba bango ke biso batopesa mais problème eza te yaya nani akela moto nzambe te ntango nga nakomi message oyo ya kokende pesa bapesa président Joseph Kabila epai ya Senko bapesi yango na Néhémie Mwilani na 2017 minoko nyonso ezoloba wana ezaki yake bopesa président Kabila message oyo ase préparer abima apesa mwana Tshisekedi lero wana message wana yo yoka yango te omona yango te sikoyo même soki bato balobi ke bapesa ye mpe nzambe ayempozaki Kabila ke apesa mwana Tshisekedi na tuni na mama ntango ozonga epa nzambe ozobondela nzambe mpona président Félix na makambo osepela nango te ozobondela nzambe la mosusu par exemple nzambe esunga Tiffany asalala mosusu boye asalala mosusu boye mpo boye azosala yango te yo obondela nzambe mpona président Félix na makambo neti nini oyo omonake esepelisaka yo te me ye asala yango wana yo ifo oyebisa nga makambo nini oyo asalaka oyo ezosepelisa te parce que ngai moi je me limite wapi epai nzambe ayebisi ngai na epai aza koconduire nga c'est ça le Saint-Esprit makambo ya Saint-Esprit kokende odela te wana okomi en dehors ya nzambe okomi en dehors ya est-ce que vous que la profondeur appelle la profondeur oui. La hauteur appelle aussi la hauteur so nzambe amemi na profondeur kota kaka yokotisanga na profondeur oyo omoni ke azokoka te wana te nga na bite ka okoka te nga na tuni yo eza nano soutenamo na prière te nzambe na bite ka okoka te amondelaka na ngai epai yo ozokoka te yo na nzambe nde boyebani te nga nazotuna mituna mama mlinia yo saso bango motuna mituna pasi okomaka bo ya pasi ndeni soki kaka te nzambe batela Félix nzambe esunga président Félix lipai ye akoki te yokoka je peux prier comme ça neti babilo neti bipai oyo azosala bapromesse neti ebele azokokisa te obondela wana nzambe te kolo nini ezozala na président na biso olobaki na biso ah mama Liliane osema bon yo ozala no mpe yango na Nigeria mpo baloba congolais de père et de mère yo na mosu mpo lokola ozala no nigérien okenda no obala te mpo so ozoyeba makambo ya congo te se koza esu congolais te po un congolais de père et de mère fo ayeba bapromesse tout basali na même livre ekomi 260 quelques promesses oyo président de la république asali mais ezokokisa ah ose koyebi na biso koza de père et de mère des pères et de mères, c'est moi. Oh, mon Nzambe, c'est ce que je voulais te demander. Nzambe a pêché aux missions. Il y a de la peau. Nzambe a pêché aux missions pour le président de la République Mboka. Voilà. D'accord. Alors, ce que Ozolande la beaucoup dit pour soutenir la prière, Ozolande ma discours pour tchanga na prière ba promesse apesi esengeli mama bablo foko tela ngoma bondeli yangwala ke na koti ma bondeli nzambe sunga ta promesse na otola na discours président lobi ekokisama est-ce que zo apeta wana na bondela dans l'ensemble de tout ce que le président est en train de promettre dans l'ensemble surtout de tout ce que le Seigneur a mis dans son chemin pour ekokisama kwa sala on nzamba tie na kati ya bomoi na ye na nzela na ye na mandat oyo akozwa soki nzambe na nkembo atamboli na ye apesi bomoi oyo nzambe akotia po akokisa ekende kokokisama mama eza na makambo mosusu eza na makambo mosusu oyo nzambe alobi ke ekokokisama te na 2023 mais na 2025 ekokisama wana eza na plan na nzambe. Alors, le coup de l'Anzamba, il y a 20 ans.
Le Seigneur m'a dit, moi, je suis mobimba. Oh, mon côté à Tambola Kalibosa Makanisi Nangai. Nazali na voyage musika. Ayo senga bio moni mutu kasika wana ye bana mbie. Kokota kuna. Kokota na mutu kawana te. Kende kota na mutu kawana zamba zoli ndala kende kota ya mu postol moko ko mutu kakala, mutu ka zamba dikota kuna. Kokoma kana ngokota juzo ngishasa. Mais mutu ka oyo zoli ndala ye na ngosika na sachet. Ya mutu tel directeur ya société tel kokota te. Na telemi na tuni nzambe. Batu nyonso batumisi na kotikala nzambe na kozalaka nzambe. Mutu moko te eza na bikelamu ezala wapi. Mutu moko te atambolaka likolo ya makanisi na ngai. Nga nzambe mutu natambolaka likolo ya makanisi ya bato. Nakomisi nzambe esili topamboli oyo azali nzambe. Bikamo na bunzambe netalisama. Zamba lobiki apesi Félix Tshisekedi mboka. Zamba lobiki Tshisekedi azongisa mboka epai na ya Tembete. Président Félix akamati mboka azongisela nzambe. Président Félix aze kosala ba promesse selon ndenge aza komonela. La Bible me dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Président Félix alobi bo alobaki bo soki na mandat oyoyo oba azaki na yango asilisi guerre te na est c'est qu'a échoué. Soki asilisi guerre te me bopesa ye mandat mususu asala te lobi bo na lobi na lobi boye ba mama ye moko mtalobi ete ke soki alongi guerre ya est te na mandat obopesaki ya liboso avant topesa nalingi oraisonne maloba oyo alobaka yoka pardon parce que oyebi ke biso toya baafricain baloba batosala maloba moye soki totosala maloba moye bo moto aza vivant aza conscient alobi maloba na bongo ndenge totosala maloba na yesu te bino baafricain te ngai naotuna maloba ya yesu te naotuna maloba ya président Félix alobaki ke soki na mandat oyoyo asilisi guerre ya est te c'est qu'a échoué. Est-ce que vous ondima ke a échoué pour guerre ici? Ngai naza kondima te ke a échoué parce que nzambe oyo apakolaka ye mafuta na loboko na nga a échoué te. Nzambe ayebisi ngai te ke a échoué. Nzambe ayebisi ngai ke aza kocontinue. Lokola aza kocontinue guerre ekosila. Te nalobi ke kocontinue ya likambo te. Balobi ke mutu mosu akoéchoué abandeli na ye. Yango nazoloba. Eza maloba na ye moko. Wana, à sa place, moi je ne peux pas répondre. C'est lui qui peut répondre, c'est lui. Mais nga naza koloba. Déjà li kamba réponse. Déjà li sa réponse na lobi boyi. Liboso na nzambe yaza ko continuer. Lokola yazo sala akosi sa guerre. C'est tout ce que je peux dire. Lokola yaza li ko continuer musala guerre ekosi. C'est tout ce que je peux dire. Lorsque le président Félix Azalaki opposant à l'Obara Boye en 2018, que l'élection sur les années Moka Ote, et on peut ça à des salami, élection exatée. Avant que cette élection exatée, la vidéo est que Joseph Kabila a aux Alati. Parce que le président Félix a mis Moka dans l'élection, on va se payer. Sauf que l'élection exatée. Mutu msupa tene maloba ke président Félix pe ozala te et ça non maman makambo oyo zoloba wana eza makambo ya ba opposant na bato baza en pouvoir. Celui qui est au pouvoir peut diriger tel qu'il veut. Mutu aza opposant akoloba makambo ndenge balobaka na landaka mwana moko aboye oyo azala mato boye wana komona soki nani azali kotambola na amilobaka ye moko la mukaso quelque chose comme ça. Saka ba insanité na monoko alobaka bomaka kundaka salaka boye est-ce que ça le melaka moto non alors moto yazali ko kamba nde moto ayebi ko tenini moto kana ye kende telemi oyo azali banda opposant akoloba ndenge makanisi na ye zoko tinda ye ke aloba parce que ye baza na posa ya kozwa to aza na posa eloko etambola boye sala boye mais moto aza na volant nde ayebi ndenge nini aza kotambwisa train na ye pai wapi yako azali ko benda po atelemisa bord eza biloko mibale différent. L'opposant ne conduit pas le pays
Celui qui conduit, c'est celui qui est en pouvoir. Maintenant, oh, il y a en pouvoir. Là, il y a une place qui a un hôtel et Misayango pour na tinete atala et logo nineza des raimeza ou bien il y a quoi comme ça on a s'avancer. Voilà. Ce que le président Félix a eu au nom de la paix, je pense qu'il a démissionné, n'a rien à déposer. Mais au nom de la paix, je veux que nous quand élection a déposé, pour la toquer dans le dialogue, dans le cadre dialogue, n'a déposé là. Il y a une déception. To prophétie na ko kisamité comment peut-être siffler mon arrêt déception manque de réalisation à prophétie to président Félix Tshisekedi volontaire maman Nzambe muto akondizaka mutu Nzambe muto atiaki force kati na président Félix soki Nzambe alobi na ye ketika Dieu parle tantôt d'une manière. Par rapport à la prophétie, pour le Nzamba est sur vous. Que ce qui président Félix a passé déjà un mandat sous. Moi, c'est la prophétie. Ce bâton qui va au salon, la ligne n'a pas déjà pour. So, hier, moi, je suis bon, mon président Félix a dit ah non, la ligne n'a pas quelle était dans le gouvernement, quelle était la zo démissionné dans là, la tikambo kana qui a ligne président Kabila pas ah non. Que ndenge bato bando cancellé pour une élection nga na ozala na ngati yo ekosala yo ndenge omona na déception te que prophétie na ekokisami te to président Félix na termine volontaire. Mais maman président Félix pour le moment yende mutu azali na mampinga yende mutu azali kotambwisa bord soki amoni ke gare oyo nga na koki na kiti ça c'est lui là. Non, pas nanga ou bien pas nzambe. Non, 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 non. Ekozala soni ni pa nanga ni pa ina nzambe, ekozala yemoko président Félix na nzambe. Nga na yebisi ainsi dit l'Éternel. Soki mo yebisa ki yango. Maman, na lobi hein. Na lobi bo. Omoni na ndento zolo na minute tozolo. Eza na une sœur. Sœur oyo a témoigné makambo ebele o nzamba saleli. Sœur wana tobimisaka ye na mbeto hôpital alingi abota. Ana mapasa na libu. Tozo bimisa ye nzamba alobi so batie mbele akufa. Tala ndenge ezabo. To changer ata 3 hôpital. Bokende bozwa ye. Nzamba alobi bo. Boya na ya mwasi abatu. Boya na ya. Ebo ikina bomba na ye nzamba alobaki. Toye na ye tobondela le bokende l'hôpital kuna. Ba komi kuna boto sololi. Sili corps médical ba perfuser ye so ba perfuser ya ko bota dans 5 minutes. Ake kuna bote. Lelo na lingina ye so que il y a pas d'incrédule comme cette femme là. Lelo mwasi wana nzamba yebisi ye il y a 3 mois. Maman passe. Na kati ndako na yota lelo ko boy ezoya. Est-ce que ozomona yango? Eloko boy eza ya yako telema liboso na nzambe bato batelemi liboso na nzambe mama loba kaka bon mama bondela kaka te mama yaka na bana no telema liboso na nzambe ya un danger tala dimanche kuna nzamba lobelaki ye ayebisi tala tango azongi nanga mama nanga mbaloyo mardi nazawa ngana nakoya lendi te naoya lelo te loko bozo continuer na équipe babi matin ngana kokota tango ake mardi abafuwe na ye le mercredi moi na outi classe ya 10 ans a outi classe soki aliete à côté ake kolala bake ko toucher ye na 15 heures mwana bazola mwisa ye baninga sala na bango répétition soki nini azola mukana yete azopema me azoloba te bake ya yoki soni ya komema mwana ne wana na ngaba ko yana ya aleki na ye na hôpital akei ba yebisi ye batia ye no batie bomboni ba mema ye bo soins intensifs soins bake na ye mwana ngo akufa kata akufa est-ce que nzamba lobela ki ete nzamba lobeli ya lingine ko sala te akosala ndenge ya moni asali ndenge moni tango asa komi kuna asali 3 jours ndaye ko benga lo mama ayo gasonya obenga ngakutu vraiment ngakutu akila faute ngai naza sentinelle mama ngaza sentinelle ngana koloba porte efongwami na kati na lobi na mono ezoleka libanda na lobi makambo nanga esileli wana ngana koloba oyo nzambe alobi to continuer ko bondela kwete ko kisama soki yo mutu
nzambe alobeli oboyi kosala bale etikali na kana yo nga natikali kaka sentinelle naza mposana tuna prophétesse est-ce que deux personnes déjà pour nzambe alobela déjà mpona badedeli na tuna oso oloba yango deux personnes déjà nzambe alobeli mpona ba nzambe alobelo nini mpona ndeko kadima oyo aza na seni na ozwi message nete mpe ndeko kadima président seni te na tuli so ena biso ozwi prophétie oyebisa ye avant ma élection le 20 nayebisa eso ndeni aza candidat député te azali président seni sikoyo nayebisa ye lisusu nini ndeko kadima aza na poste place oyo batie ye mpo na ntina na asala mosala ya mboka ndeko kadima amibatela ndeko kadima azala protégé par la grande main de l'éternel mpo na ntina ete bato ya misu boye basala ye soki ndenge nini te protection na nzambe eza likolo na ye biso tokobondela esili tosuki wana olobi nete ndeko kadima aloba vérité na makambo asala mais ndeko kadima aza wana ndeko kadima aza wana ayebi ke esengeli asala élection moko transparente aloba bosembo liboso ya nzambe mpe liboso na bato nzambe bakandida bazalaki ebele te pourkui nzambe apermetaki kaka 4 ndeko katumbi moïse ma soeur pour le moment na ndenge tozoloba boye ndeko katumbi soki nzambe alobi likambo na ye ya ndenge nini yake azala premier ministre akozala bourgmestre te ndeko katumbi na kobondela nzambe azalaki kolakisa biso ka batia croix foto na ye babimisi batia croix tomoni makambo ya koyebisa ye te aforce te soki baforce omoni foto ndeko katumbi babimisa batia yango croix ya rouge se korejoindre prophétie oyo ndeko pasteur Roland Dala alobaki ke na cour ya élection président moko donc na bacandidat président moko akufa non croix non croix elakisi basupprime motu on l'a supprimé aza supprimé pour le moment tomoni président Katumbi gouverneur Katumbi tomoni ye président ya mboka te soki bakopesa yango na makasi andima te c'est pas le moment andima te c'est pas le moment wana nga mutu na bakisi mais tomoni ke bafoto na ye mingi batia kwa soso abengi oneti mama Samila mpona nga nde bafoto na batia mais ndeko na ngai likambo nini nga nazali église au milieu du village nakokende na sololi na ndeko oyo nzambe akolobela nga nalobeli ye ndeko eske okokende mabolongo tobondela okokondima tosambela nakosambela mpona eske aza enemi na nga te nalobi na nde batia bafoto ne croix na nde mondika ndima te soki abengi nga nakokende kaka tosololi na ye nabondeli mpona ye na olongola bafoto croix te ndeko kolongola croix ntango mosu eza liwa ntango mosu eza nini nakobondela ekokisama te nakobondela croix elongwa se yo na papa Rolanda lobo oloba likambo neti mwa moko mwa moko ndeni papa nani olobi Rolanda lo ndenge amonaki pendant élection moko ntango na chaise roulante na bacandidat oyo baza baprésident moko akolongwa na ye na course mpe moko akufa nzambe azoloku makambo ezaka mwa mingi mais tokomi deya lelo Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur parle qu'un tel batie croix, c'est-à-dire Azad. Donc ndeko Katumbi batie croix. Azaka yemote batie croix. Un tel balongoli, un tel batie croix, un tel Azaka yemote. Bazama mingi. Il y a présent Félix André batie très bien. Ngai na koloba o nzamba yebisi ngai o nzamba yebisanga o azo continuer koloba. OK. Yango wana. Yake Félix, président Félix mukonzi ya mboka tomoni ke nzamba azopesa yo manda. Mususu nzamba sapona yo na lola. Batu bakondima. O continuer parce que nzamba sapona na lola. Nzamba pesi yo ba manda ya kosala. So ba congolais ba kondima okozala fleur na kati ya maboko na bango
soki bacongolais bakondima te eza mpasi makasi mpona congo mpe mpona afrique nga nazoloba lokwa mosakoli nasukisa comment na président Félix koleka na mboka basala nzambe avant élection et pendant élection esali ndenge entre autres azalaki na nkamba nkamba basimolima mama ezokamwisa ngai baprésident ebele bazalaka akendeki epa nganga te azalaki epa mandona te azalaki epa wana bato balobaka te akeye epa ya nani kimbangu kiangani patriarche abondeli mpona ye esili akendeki epai ya mosali na nzambe tele abondeli ye azoluka nde loboko na nzambe esala eske ake koluka bunganga kisi basokola ye soki nasepeli makasi po ete azokende koluka nzambe nasepeli po ete azoluka nzambe nzambe na nguya protege ye nguya oyo nzambe atia kati na yo na oyo atia kati na ngai eza ndenge moko te. La plénitude c'est différent. Au cours de la plénitude, il y a Saint-Esprit à ndenge mususu. Nzambe azosalela yo. Soki tosangisi ngolo biso nyonso tobondeli mpona ntina na ye tosali kisi te. Vous comprenez? Tosali kisi te, toke magie te, marabu te, toke kosala mosala na nzambe. Soki akeye pa intel babondeli mpona ye, akeye pa intel babondeli, bake pa intel babondeli. Mais ndenge ozotika na balosambo tokomokita na biso deja otyaka mpe mama mart obenga ndeko na yo na losambo ndenge apostilo tozobondela mpona mboka tozobondela mpona mabota tozobondela mpona bato nyonso mpona famille tozobondela nzambe na nkembo asunga mama marte soki apostule eza nango mabe te eza malamu akoko postule soki Etienne azalaki akoko postule na ye mais vu son âge nayebi te ndenge nini ya kosalela yango na parmi ezalaka otomboli okiti na oui mais eza na âge moko oyo esengelaka mpe moto avanda mpe maka ke abanda kokende omoni bato bazalaki na parlement mikolo omonaki bango bavio bazali na parlement omonaki bango omoni ndenge bazolala pongi omoni ndenge bazokotinda na bareseau sociaux président ye moko alobaki bapesa bajeune bokonzi alobaki yango bapona bajeune soki azwi gloire à Dieu soki azwi pete gloire à Dieu. Merci, nous sommes arrivés à la fin étant servant de Dieu nini ozoyebisa na bato oyo bakandidat nyonso to batiami liboso oyo bapostulaki ozoloba na bango nini bakandidat oyo bapostulaki présidentiel municipal national ou provincial bango nyonso naponi bango napusi bango liboso akiti na bokonzi na nzambe na présidentiel tozaka na moko oyo nzambe alobi yango wana nazoloba oyo nyonso batikali batie eliki epai na nzambe toute autorité vient de Dieu nazo répondre su koloba bato bazali koloba même nanga même soki aye mpona ntina koaffaiblir peut-être makolo ya président Félix koloba ke bapesaki ye mais il a fallu azwa yango na maboko ya président ancien président Kabila mpona nini mpo nzambe ayebisaki ye ke bokomela président Kabila atika. Alors oyo nyonso baye bokonzi eutaka pai na nzambe namoni na réseaux sociaux député provincial soki eza na manome soki eza wapi akei pa nganga bamemisi ye bakonyi bamemisi ye biloko bamandalala bakonyi na mutu na baveste na garde na polisi na nsima na munduki mpona nini mpo munene ya bakonyi oyo amemi quelle honte munene ya bakonyi mpo oyo amemi nde mpo akomema na parlement mais qui t'a dit ça bokonzi nyonso eutaka pai na nzambe mboka bapesa na maboko na nzambe bongo soki ozwi te okoloba nini ngai nazobondela ke bakandidat député nzambe na nkembo atia maboko mpona ntina ete bozwa bisika na bino oyo nyonso baza na motema ya bien
mpona ntina kosalela mboka soki ozoya na mboka bapona yo ozala na motema ya bien soki oza jeune vanda na ndako na yo soki nano obali te bala soki obali vanda na ndako na yo vanda bien bongisa makambo nini okobanda koloba na parlement mpo mboka ekende liboso misupa ipai te kokende tala te nganga kisi apesaka motu bokonzi te bokonzi eutaka pai na nzambe. Amen. Maman, vrai ou faux? Rubrique vrai ou faux? Vrai. Te nazo totoki to banda ko tuna ba question. On répondre car vrai to faux. Ko bakisa no lo msute po so lo bimi. OK. Vrai ou faux maman yebi ke na mboka oyo yo. Balobaka ke président Kabila ou azalaki président de la République du Congo et que maboko na ye ezali na makila po bato bakufaka na ba este tout ça. Est-ce que oyebi yango vrai ou faux? Ah, maman. Ngana koyebisa yo oyo Nzambe alobi. Maman. Ezaka vrai ou faux? Nayebi na ngate. Do na yoka ya vrai. Na yoka na ngai. Vrai. Donc vrai. Voilà. Parce que bato bakufa na est. Bato bakufa na est. Merci. Vrai ou faux oyoka yango même lorsque président Félix akota bokonzi bando mingi maboko pembe aza makila mutu te na maboko. Vrai ou faux? Vrai parce que akotaka abomaki mutu te. Maman olekisa pilipili te. Sukaka na vrai ou faux? Vrai ou faux malgré balobelaka président Kabila na temps wana ata mokolo moko tomona video ya président Kabila beti mutu masasi na est. Vrai ou faux? Te faux wana namona te. Omona te. Vrai namona na ngate te. Namona na ngate. Vrai ou faux président Félix pe nano mona ete place abeti mutu masasi kwa kufa te nana namona te. Siko vrai ou faux ndenge guerre ya est makile ezotanga tokolobaki lelo maboko ya président Félix esebebi comme na makila. Vrai ou faux? Parce qu'il y a côté guerre. Pardon. Président Kabila pas kuta guerre. Il y a pas de kabanda. La guerre wa kuta. Vrai ou faux? Le 20 sur l'élection exatée, il s'est fait que Atoua Bundi n'est pas autant Bunda dernièrement pas Jikoko, le vice-gouverneur il y avait Kinshasa, Atoua Bundi, Atoua Koufi, Atoua Togo qui m'a mis. Pour ça, vous avez bien entendu. Ah la boîte. Sur ça la mine est le 20, Atoua s'est soulevé, tout ça n'est l'élection exatée, n'est mon Tchoukolobao. L'élection exaltée, peuple Tomboki, tout ça. Ça c'est Betami, qu'il est Tanguy, vous allez te souhaiter des ans à vous. Donc les gens qui président Félix Mutazan à pouvoir, tout le bagage Mutazali à pouvoir. Faux. Parce que vous avez dit infiltrer ça. Mais l'élection va toujours se battre. Oui maman. Obiso comme fanatique mingi bando comme. Ba le kaka na élection tokende. Obiso so fanatique mingi bando bimso na classe yo bando ko gagner militaire. Ya solo. Nga na. Mais tu as ma échec mingi na classe. Ya solo. Zo lingo za fanatique mingi. Nga na za fanatique ya mtote. Là où il y a faux, je dis faux. Là où il y a vrai, je dis vrai. Président Laki na élection quand on sa propagande quand on sa na propagande à Laki bo d'ici le 20 na ba Congo akeno la pana ba Congo courant et il y a le toile 17 avec kuna dans 3 jours avant le 20 donc 2 jours mais ba toi hôtel la promesse courant et ya kuna so que y était nous va kokisi makambo ba été faux. Merci maman. Ayebisi bango que dans 3 jours courant koya. D'ici le 20 avant ba voter courant et koya. Maintenant nous va tokomi na date ngo te. C'était na lobby pour etikali 2 jours. Koko za la pe etikali
24 heures courant et quelques heures face A na face B so était vrai ou faux président cocicité. Oui, ce qui était c'est-à-dire à cocicité. Il y a la qui est ici le 20. Sur le 20 était c'est-à-dire à cocicité. Les avons la cocicité. Mais ma soeur, ce qui s'est coyoyé à lobby que le 20 d'ici le 20 pourrait quoi le 20 était. Donc mon cas non maman Liliane, vrai faux muto yo akokisa makambo te. Voilà kaminga kokisa te. Kabenga kaelo puta. Vrai faux. À quoi vous allez appeler faux na lobby. S'il vous plaît, maman. Ok, faux. Nabi président, nabi mutunyon surtout à la kamingi akokisa nete. Babenga ko lokuta vrai faux. Et ça faux. Mais si dit nango. Ça m'arrive à la fin. Ndeko moni la makamba mboka, moni la bi makamba bino ba pasteur ko kala mingi te yo le beke nzamba tese ko dodo kamba de mutoponi. Mais muto pe osolane mingi pasteur bravo. O bozane to. Ya azena ngambu ya ndeko Paulo Langia. Donc wana ndo tukala omona te po to sala une émission dernièrement tukala omona makambo wana. Mais ma soeur, comme vous savez parce que tout ça là qui n'a eu émission baleleki na émission vision ya mois de mai 2023. Et nzamba la kisingai bana ya Hollande que je connais pas bien. Ba défunt. Na moni bana na yemi ba ale batelemi. Voilà vision monaki. Vision kaka place na lala kawana liboso. OK, to tikelo mama. Ba pesi nga naza penga moko te naza na basali na nzambe na mabonde la na pesi bango na mois de mai. Ba pesi nga na mutu kombo na kende kubenga ye. Na benga ye na pesi message wana. Sima ba pesi nga pe kombo mutu mususu na kende komona ye na kepe. Ba bimisi coupe du monde munena. Ba komi yango kombo. Munena. Ba tiango na se bango mibale batombola tango bango batomboli coupe oyo komi na niveau ya genou coupe oyo beti canon ekwei epanzani mike nga na tuni o kono elakisi nini abikende yebisa bana ya Hollande musala oyo bazali na yango bakoki yango nanu kovandisa yango te kaka coupe oyo soki bapesi bango eloko moko songolo bazwa te kende yebisa bango kaka coupe oyo tala ndenge sikoyo epanzani soki bapesi bango mosala esala nini te bazwa te nabengi moto yango yo ozoloba kombo Pasteur bravo. Révérend bravo nabengi ye tongotongo mukulu yaka aye tala makambo nzambe alobi mama oyo témoin papa oyo témoin toza na mabondeli awa tokobondela vers 3h du matin yoka makambo nzambe alobi atikali kotala te abi bon siko nzambe alobi ngabi nzambe alobi ozwa nga yo tokende te bana ya Hollande nayebisa bango mois de mai ya mbulo nayebisa bango makambo nzambe alobi keso bapropose bango mosala moko songolo to eloko moko na mboko bazwa te babomisa nanu mosala oyo bapara na bango batiki bavandisa yango po ezokende na mois de mai ya mbulo kobenga bravo otuna yo kobenga mwasi na ye otuna yo kobenga mama Jenny otuna kobenga mama Laurence otuna kobenga le maire mama Leia kobenga papa Alpha kobenga mon frère na biso Francis Azawa otuna frère Kedo Azawa no batozai na bango na retraite bravo ayebisi ngabo nazoke Lubumbashi nazo voyage kosala mwa voyage moko nalingi te bato bayebango mais makambo oyo omoni eza un peu profond bon ça va nga na koluka bango nasengela yo audience nga nzamba alobi tokende na yo ok ça va nga nazo voyager moke je peux faire une semaine 2 semaines na kozonga so nazongi nakomema yo kuna parmi bamama oyo tozali na bango na mabondele il y a une enseignante de là nayebisi mama ngabi pourquoi Saint-Esprit aza koinsiste yozwa makambo oyo moto oyebi bana Hollande nzambe azongisi nga su na nzela oyo ntango baparent na bango baza na mbomo message ebele oyo batakisela ngai na justice eutaka okende longo lelo na loba
oyo batakisela ngai na tribunal avec 120 000 $ ya dommage intérêt makambo ya bisakoli oyo nzambe azongisi ngai so likolo ya makambo oyo mama wana akei amoni basecrétaire na bango apesi kombo secrétaire alobi no bayebisi ye ke bazokende nanu poto oyo azokende soki Israël oyo azokende poto bon ntango bakozonga bakobenga bakoyebisa ye babenga ngai ngabi bon l'essentiel nga nasali part na nga nakotikala nzambe alobi na nga message wana ekomi te kende mwana paster mukuna nga bien kende oyebisa ye nazwi mama moko ya ntango message ebimi toke na ye ti kuna papa yambi ngai nayebisi ye message ndenge nzambe alobi papa alobi message munene boye est-ce que oyebisaki yango mutu tel oyebisaki yango bravo ngabi oui nabengaki ayaki na église nayebisi ye boye alobaki nini nayebisi ye ndenge bravo alobaki papa atikali kimia ti alobi me makambo oyo yo ozoloba ezokende na nzela na makambo oyebisa nga kala nyonso te mpona ngabi te eza ta nzambe atindi nga nde yango wana na ye koya epuis na bamabondeli nazobimaka te aza na ndenge ayebisaki nga nayebisi ye te papa okende kuna te mpo nzambe alobi boye lokwa nzambe alobi no bato na nzambe ekomaka ta mosuku ozoyoka ta mosuku oyoka te me okende te na bisika ozoloba abi te baponi nga lokwa aconseiller kuna me message papa ayebisika message lokolo olobi nayebi ndenge nzambe alobaka na yo papa na ngai spirituel papa paster mukuna aseka papa Pascal oui paster mukuna ka moko Pascal ndenga mwana ne ya liboso parmi bana ne nyonso ti lelo bozala na relation papa na ngai so ina na nzala na ke kuna na leleli ye na beti makolo na se papa okopesa ngambo na futa ndabu ngaza mbongo te papa Esther bima naza na mbongo te nga na ukende na ngalo okopesa ngambo papa okopesa ngambo ngaza mbongo te okopesa ngambo yo changeaka te zela abendi tiroir atanga abizwa oyo kenda olia oyo yaka dati boyo ya zwa mbongo ndako kende na bimi be papa nanga mwana ne ya liboso parmi oyo amoni ndenge azolonga na ndako ya mukio ya yebisaka bino ya chambre moko wana nga mwana ne ya liboso ayebisaka aseka mobimba soki na kia vandi likolo kuna atindi mutu zoye aye na message oni oyo atambolaka pamba aye ni likamni zoye tia liboso kuna check it mais aseka bani wapesi oyo likamsu toya obeta na yo po aseka bandima ministère à moi cité pasteur à moi ça te yo zo ba moi moi ça likamsu obeta na olanda te yo na olanda wana te na oyela boli aseka na oyala ngolobi oyo ayibisanga ozobenga papa kuna pasteur na yo etanke ki papa na ngai oyo ya mais andimaka mwasi akoma mosali na pasteur te basakoli andimaka basakoli bazakamba église kokamba bongo papa azaka na église oyo eza église mais nalobi ke yana kamo to bozali ka bonne relation parce que papa ato solo la mkonzi pour na bina okotala na te to solo lango na koyebisa yo ke parmi bana ya papa nyonso oyo afukamisa ke fukama ozaki enfant adoptif photo enfant nana consacré atu consacraka moko alongo Lubumbashi moko alongo Chika wana okime pasteur mukuna merci jusqu'à là ba consacranga avant ye ba consacra ye namte na pasteur mukuna mais père na ngai ya encadrement ya makambo ya molimo obine ozobeta makambo yo papa mama Viviane merci ba consacranga papa babondeli mpo na ngai omoni kala aseka baza kondima makambo ya consécration te bazali kaka na makambo ya molimo oh saint esprit mais makambo ya kopakola musakoli mafuta bazalaka kondima yango te mais ntango bakei na bapaster Chingomba bapaster tele ntango bakei bajean confirmer yango ke ezali bibliquement baye koconfirme yango bango makambo ya théologie ezalaka te baza kolinga makambo ya théologie te ntango biso tokei todeveloppe makambo ya théologie et tout consort wana makambo mosusu makambo ya mosuni bango bazali kuna te naye komona
Na 2009 ou 8, bah consacré par. Wana to zongela maman. To tikana wana jusque là na mois de mai on tikala kopesa jamais bandeko ba olangi message. Ba melinga kuna te na yebi kuna te. Opesa ba message. Na yebi kuna te. Na senga bango numéro ba pesa. Na sengi numéro na epai ya révérend. Na bi lokola yo za na tenter. Lokola nzamba Saint-Esprit aza ko insister. Pesa ngai message numéro na bamoko na bango na benga. Na yebisa bango ke ba yamba ngai tout ça. Alobi na nga bon. Na komena j'aimerais na mema yonga moko ke obenga nga bime. Tant ezoleka, le Seigneur parle, tant ezoleka. Falo benga nonga. Il a fait na benga yo hein. Ils ont qu'à rendez-vous, il y a encore le temps. Ils ont rendez-vous à tes paya. Na je le rendez-vous na Paul. Na pasteur Paul. Oui, c'est bon. Ils ont rendez-vous parce que ma cambreza en profondeur aussi. Ah. On a dit na musala kuna. Ça n'a pas son numéro na. Non, on part avec toi parce que ngaba yebinga kuna. Nini nani mususu. Oyo ba lobi na nga batie ba yebisenga bejulo ke batie ejiba que je connais. J'ai prié on zambala kisinga naza na posa tokende to sola na Égypte. Ça va to soir rendez-vous to relaxa yango. Merci beaucoup. Au sol ba ki suka numéro de téléphone. Numéro ya téléphone soko ko benga biso na 081 eza na WhatsApp 081 50 33 805. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous massivement. Bo benga maman na mituna bo moni ki bo sepe na yango na bo sepe na yango. Quant à moi je vous dis au revoir. Ciao. Yo salaka makelele